zwaka ba système ya ba mama na biso ba tantine na biso ba ndeko na biso basi bazaka na poto do bazaka debu ba mama na biso awa na Congo to koma mwasi akoma partout akoma koluka donc comme on la muka pota libumu comme kozwaye akoyeba teke ndenga na zabwe na za déjà na pota libumu donc okozo souffrir bakomelisa yo bakisi ya ndenge na ndenge tansu bakisi wana ezokende pe ko détruire nzoto na yo ozo détruire vie na yo tangawisi. Bonjour, bonjour, na balandi na biso nyonso ya Family TV News. Ndenge na loka bana membre na pesa bino kombo bana membre parce que bondima ko s'abonner na Family TV News. Pourquoi topona Family TV News? Parce que toza famille, toza mabota, mutu nyonso aza na famille na ye. En tout cas, mutu aza na bisika utaka yango na lobaki ete chaîne na biso. Chaîne ya Jika ekozala Family TV News parce que biso moko tozana ba famille soko lingaka Jika soko lingaka oya lobaka soko lingaka oya salaka il faut s'abonner. Abonnez-vous massivement na Family TV News ya biso moko bana membre ba mama ya kilo ba mama on a respectaka ba papa ya kilo on a respectaka wana nazo pesa mbote na couple Gapi nazoloba nazotala papa Gabi na mama Pascaline de la foi ba bisou ebele parce que parmi balandi nanga couple wana elanda ngai bien aimé bolandaki émission na utaki ko pesela ya batela libala pe libota na bisoto libota na yo na lakisa ki lolenge nini mwasi azabo soto mwasi wana ezaka yote parce que koloba ke peut-être Jika zoloba ke ye pas à peu près nonga pe na za mwasi na zoloba ke na lakisa ki lolenge nini biso basi toza bosoto mibali bazo kima biso po toza salite ezana ba mama ya kilo babenga kinga basali na nzambe babenga kinga baebsinga mama nzamba pambula yo mama Solange merci beaucoup mama ezana ba mama oyo baloba ke te mama biso to mikotisi po ete evre oyo ekende liboso ba mama ba miyeba to komi komonisa basali na nzambe pasi pamba basali la biso ba délivrance basali la biso boye et pourtant biso moko to asalite alors ezana mama moko mama Nicole wazali combattante ya ministère ya mama Olangi na kati ya Ukraine na Kiev. Mama Nicole bonjour shalom shalom mama nangai na ebete lobby ozalaki na kilti ya komba osambela ki pepo na biso mama kasi mama lobaki ete atako nazaki na mabondeli atako nazalaki ndenge nini mais sujet oyo etouchenga ekolekanga boyete ifona chai na chailema ifona cha maluba atana za musika ifonga ipe na édifier peuple de Dieu mama lobaki mama Judith nzamba pambola na nzimi nanga nzamba pambolinga yope ifotika commentaire yope ifosala lokola mama Nicole asali tolanda nanu commentaire ya mama Nicole par rapport ya premier épisode na biso ya émission to salaki en plus na ebisa kibino ke deuxième épisode na lobela kibino likambo ya ai na lobela kibino likambo ya citron na bakisi tangausi mais na ebisa kibino ke na deuxième épisode na ko ebisa bino rôle nango na lolenge nini basalelaka lelo tozokota après kolanda mama Nicole na Ukraine tozozongela iseta na président des présidents Ambrose Olipinza ye moko na kati ya Ukraine président ya fondation Ateluyelu vraiment merci président que Dieu vous bénisse tolanda mama Nicole tozokutana tout à l'heure pour na deuxième épisode na biso ba bisous. Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés, balandi ya Family News TV. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Na pesi pe mwana mboka boss oyo ezali mwana mboka Thomas Libinza. Na pesi mbote mingi pe balandi nyonso balandaka Canal News TV ya Family TV na pesi bino mbote. Lelo na koti na lisolo oyo ya leki nanga lengaka mingi Judith Kalanga na pesi mbote na kombo na Yesu ngai wa bino pasteur messagère international à combat spirituel na lingina le likambo etali bopeto na koti na likambo etali bopeto bien aimé na pamboli nzambe mingi pona mama Judith azakobalika azobeta seteli likambo etali bopeto bien aimé bopeto eleki nyonso bien aimé
mwana mwasi esengeli ozala propre. Propriété bandaka na ndako na bino moko. Ya mwana babali yo toza na ndako na bino. Esengeli ozala bopeto. Na remarqué bana basi balingi toujours kaka kosomba ba caleçon ya mwindu. Alingi ba boxer ya mwindu. Bana basi ba soutien ya mwindu, balingi soutien ya pembe te, balingi ba boxer ya pembe te. Bien aimé, bopeto ezali malamu. Okoza na mbongo ebele to pe na mbongo mukie, mais propriété na nzoto ya mutu eleki malamu bien aimé. Lelo to komi koloba ke soki mwana mwasi aza salite na ndaka libala eza ba démon célibat to pe ba mari de nuit te bien aimé. Nga naza na combat spirituel. Ba mari de nuit bayaka eza ndenge mususu pe propriété lelo ko mususu bien aimé. Okomona yo zali salite. Ok, kosuba na toilette bien aimé. Tant yo kenda kosuba, masuba to suba ka osubi masuba suke tanga na suka ta esengeli ko utiliser ka papier mouchoir. Papier mouchoir ekutaka eloko utiliser suba 200 francs na Kinshasa. Okosuba papier mouchoir opangusi après esili. Pour ne éviter ba microbe bien aimé, ba infection urinaire et yaka pona nini, et yaka tango mutazali azali propreté. Okoti na toilette ba tebele osubi. Esengeli opangusa. Ce qui est possibilité à kosomba to pe nani prothèse slip ezalité ou ko utiliser pas ta papier mouchoir bien aimé. Ils ont coûté pe l'autre côté. Ata osomba ta mouchoir et bien que non mouchoir na ozali à intimité au sali pipi et sili au pangusi pour na ko éviter masuba etika sona caleçon bien aimé. Caleçon a pe mettre boya rango pona nini. Ba boya rango po ayebi ke ko ma salité ko zo attache. Mais ce que ça na prothèse slip on battre na pe caleçon na yo. Et c'est un cas tout ça la mutambo et pose la propreté bien aimé. Ba nayoki mama juste azo ba likambotali ba bana basi ba comme kolata il a télé comme ma bébé ba comme kolata souvent ba caleçon o ya plage. Ba comme bien aimé te yo lingo ta caleçon plage. Ozo ba te que plastique wana moi nylon wana ça ma bébé ça comme infection. Moi c'est que ta caleçon o za na coton. Pour coton, na sexe à moi si et vendre likolo ya coton c'est bien pour biso basi tout na biso ça la toujours libanda bana mbala ba razo c'est na kati biso ça libanda alors tant que tu as bloqué coton vous exposer nzoto na bien aimé jeune fille ya muki topé mama yeba ko lata ela tete za malamu bien aimé okende ko suba na toilette zala na papier mouchoir pour na ko pangusa awa na potre mo basela kami ba lingette mais pas na biso ça papier mouchoir ezali na yango balingette pe ezali soki ezali cher ata papier mouchoir à 200 okosomba après avoir kosala pipi ko uriner opangusi nzoto na yo obwaki yango na toilette osukoli maboko bimi bien aimé. Caleçon bien aimé tika caleçon ya nylon ba caleçon ba nylon ezaka malamu te pona biso bana basi ezopesa ba infection po eza malamu te ya coton ezalaka bien parce que na soleil na moi itaka bimi ebetaka lumière à moi ezobeta na caleçon eza coton ezalaka malamu pona bana basi. Il y a le blocage telle propriété bien aimé tous à la propre beaucoup kolobio eza ba démon eza ba mari de nuit te mari de nuit ya kabongo te mari de nuit eza eloko mususu mari de nuit ayaka pona bana basi ko bazara alali na butu azolota salsa moi c'est mobile c'est ça le mari de nuit mais côté tali infection urinaire to pe infection ezali bakabotali masuba ezali tali propriété bien aimé. Pour ça la différence entre les démons la propriété c'est le différent et on a expliqué bino ce que peut-être que mon qui na Bible comme c'est biblique na ko exemple moi sur Ruth va glaner dans le champ de Boaz ce qui Ruth akutana na Boaz na kati na champ parce que Ruth a qui propre ce que tangi bien na kati histoire o comme on appelle que Ruth a qui moi ce qui travaille elle réglé ko sala musala ande ko travailler mingi Ruth parce que propre Bible ezotali sa biso bokilo na ye ayebisaki ya lobi na ye bokilo na ye azalaki propre Naomi soki alingaki Ruth mingi parce que Naomi azalaki propre okomona akosukula bamishware na ye ya cuisine kitoko eza toujours propre pembe ezali toujours sans tache elingi koloba mwana mwasi esengeli mpo ozala mpe propre caleçon na yo ezala sans tache ezala mwana mobali mama tia kosombelaka bana bakaleso ya mwindo sombelaka mwana kaleso ya pembe po oyo bandenge nini mwana na kotambusa na propriété ndenge nini esika faille ezali ozolakisa ye te na moni kaleso eyindi parce que osalelaki yango mabe olakisi mwana
ngeto la ksaka bana soka linga mona ba règle depuis la savona ndinga ta kaleso mama sombela mona soutien pembe po ayeba propriété ya soutien ba tarango ile ko mo tarango olati le bolongoli osukoli ezelo ko saka une semaine na zoto te mama parce que solo anzoto pe e kontaka bien aimé na ko pesa exemple na kendaka musika te na peso na bible ko laksa o rythme ndeni azala ka une fille modèle. Merci beaucoup maman Nicole, maman Banebele, maman Pasteur, maman, que Dieu vous bénisse. Je crois Bolandi, maman Kondole le comme ça très capital. Ngata ngona salaki émission na premier épisode na lobela ki angote. Maman lokola za maman Banebele, maman bakisi likambo ya ba sous-vêtements. Ngana lobela ki na ngai ba sorta ba sous-vêtements, lokwa biso to koma ko kima na biso tellement que tozaka salité, to komo kima na biso likambo ya kosukola ba sous-vêtements, to komo suzwa ba sous-vêtements ya plage, to komi ko kende ko lata yango. Si ko sous-vêtements ya plage to kaka mais maman qui au-delà, maman lobi to lata kalisu ba sous-vêtements ya pembete. Na basi na mibali biso nyoso to koma ko lata ka ba sous-vêtements ya noir. Pona ko bomba bosoto na biso. Mama landi, mama lakisi rôle ya eloko moko na moko. Yo landinga mama, yo landinga yi bana membre, bandeko ya Jika, baleki ya Jika, ba grande sœur ya Jika, boyoki. D'abord on a pesi maman Nicole, merci. Ma maman, que Dieu vous bénisse. Et longo na yo, je crois que ma beauté belé ils ont changé. Mbala moko tokoti na deuxième partie na biso ya batela libala pelibota na yo, pelibota na biso. Tokoti na deuxième partie. Na première partie na episa ki bino rôle ya citron. Yo mwasi obimisaka solo na mapeka. Obimisaka solo na sena yo. Yo mwasi na sena yo ekoma mai. Oyebaka lolenge nini akose soigner ti. Ozaka wana ekoma mai parce que okende pa mama moko boya teka bakisi ya bokoko na coin apesa yo bakisi wana obaka. Andeo ya bakisi wana okenda na pharmacie ba yebisa yo ke kisi o soko che ekozongisa yo vierge. Premier jour ozui kisi wana oche. Est-ce kozonga vierge? Parce que le bike biso to sale la bakisi ya ba mindele. Ozui kisi wana oche ezongisa yo vierge te. Au contraire, okomi ata soko fandi otoki okomo bimisa mai. Okomo bimisa mai. Tokozongela deuxième première partie na biso te parce que ce qu'on a besoin première partie na biso okotaka na famille TV News okotala kaka batela libala peli bota na yo okomona Jika azawana leki na bino tantine na bino donc mutu ya batu nyonso lelo nazola kisabino ndenge na lakaki bino rôle ya eloko moko na moko en tout cas 15 limbisa ngai nazolongola nanu babote na biso pe basi eleki loko ngana na kaki batuke nazolokisa mutu na mutu rôle ya eloko nazolakisa rôle ya eloko mama il faut yeba nalobaki na bino ke tokolakisa citron eza pona mobola eza pona riche mama oza na poto citron eza ebele mama oza na Afrique, ba citron, ne parlons même pas. Net, n'engenga na sombi yango mobimba boye. Na ba oba ebi franc congolais, na sombi yango ka na 500 francs congolais. Ba citron na nga ndenge na classe yango na sani boye. Siko ndenge na sombi yango boye za 4. Na kosa le lango pe pendant 5 jours. Na kosa le lango pe pendant 1 semaine. Soki na lingi na ko bandaka na kati citron par 2, saleli ka demi na bombi. Siko citron eza na rôle nini na nzoto ya mwasi, même na nzoto pe ya mobali. Na nzoto ya mwasi eza mwasi nyonso te, eza na mwasi mosusu pa bimisaka solo te, eza na mwasi oyo soka leki pembeni na yo atomboli lipeka na ye. S'il vous plaît bandeko bolimbisanga otelemati solozo dégager eza elekebele sko soki lipeka na ye ezo dégager bongo na sena eza ndenge. Alors oza na makoki te, oza na mbongo te, mais citron oyo moko eza sans fin. Okosala traitement ya nzoto na yo,
mwaso abimisaka solo ya mapeka okozwa citron okati yango bolimbisanga na za gaucheuse okati citron il faut ça l'attention que citron ezala o ezana mai okati yango pardi ozwi lisusu mbeli okati yango par 4 okati yango divise yango lisusu. C'est pour cela na mema ki bol nanga ozwi yango pona mwasi abimisaka solo ya mapeka okoma kokimela na ba parfum. Au contraire soko bimisaka solo ya mapeka soko che parfum nde solo wane bimi lisusu makasi ona opesa eza traitement bio naturel pona nzoto bopeto ya nzoto ya mwasi ofini citron na mai. Mai oyo eza cantine peu importe eloko yo sukolelaka nango mai nga nazwi symbole ya bol parce que moyen na tia cantine place oyo eza te yango nazwi bol mpona lakisa yo nazwi yango na fini ndenge deja na fini yango boye na kati ya mai. Il faut nazala conscient que mai nyonso ya citron esili na tiki yango na kati nazwi ndambo etikalaki lisusu na kati nazoloba bien mpona mwasi abimisaka solo ya mapeka solo ya mapeka aestiliza bastiki ya ndenge na ndenge aestiliza baparfum ndenge na ndenge esilaka te ofini lisusu parti moko siko oyo eza bon omoni mbala moko citron moko osentir ke eyokani mais supposons que eza cantine ezalaka déjà monene okokotisa yango citron moko te oza obligé na cantine okata lisusu citron mosusu olinga ajika mpona kopesa merci mpona oyo asalaka il faut ka osabone olinga ajika mpona kopesa merci mpona mateya oyo akoti nango il faut kaka otia commentaire o aimer o partager na place o partager ba injure partager enseignement kitoko mpona ba famille na biso ozwi lisusu ofini ezala osentir mwana na yo ya mwasi émission nanga eza limité te nalobaki mpona mabota na biso mabota eza bana oyo tozobota lelo osantaka ke jeune fille ofandaka na ye mwana na oyo aza mwasi aza azobimisa solo mama otie mai bongo kota na douche ka ndenge na si na tia yango boye citron kokende na pharmacie te ke basalela yo te kende na pharmacie te ke osolela boye te zala na système ya kosalela bio zala na système ya kosalela bio sokola mai oyo tango osisi osokola mai oyo zwaka bandambo ya bacitron na yo ete otiaki na kati ya cantine banda konika yango na sa mapeka banda konika yango na nzela ya nsima oyo esepare bafese na katikati wana ozonika nika yango mpe liboso na biso ya bomwasi nika yango tango osilisi kosopa lisusu mai te parce que mai na yo deja ezalaki na alcool ya citron obimi otango kozwa citron na yo opakoli na mapeka na yo opakoli na mapeka na yo opakoli na se ya momwasi na yo na se ya mabeli obimi ozeli mopepe koti yo moke apres ozwi mafuta opakoli osali 5 jours oza kaka na solo ya mapeka elandaka yo wana je te jure soki oza na Ukraine luka mama Nicole soki oza na bapays ya bapaya luka basali na nzambe soki oza na Congo luka pasteur Jean-Paul Mayata po asalelo bapriere wana nazoyebisa yo ya solo mama na ngai vraiment wana nazoyebisa yo ya solo nayebisi yo premier rôle ya citron deuxième rôle ya citron eza pona mama oyo alingi akutana na papa alingi akutana na papa kasi nzoto na ezaka pete cela veut dire quoi azaka mai mais mama wana aboyi kokende na wenze
basangisela ye mama wana aboyi akende na pharmacie bapese bakisi moko boya la longue ekobanda kosoka fandi atiki mai non mama wana kozwa citron akati yango azwi coton ya pharmacie azwi mai ya citron wana asopi penza asopi abaki. Ça fait mal. Mais lorsque tu enlèves ça, ce que je vous donne, on paye ça. Mais moi, je vous donne gratuitement pour l'amour de Dieu. Parce que tozo linga, to bate la mabala na biso na ba famille na biso na bana na biso. Nazo mona tabou ya kopesa conseil yote. Même pas mwana na nga na fandine na ndako. Parce que ceux qui za mwana ya moi silobi ya kobana. Biso pe ba parents na biso ba pesa biso. Pourquoi biso toko pesa bana o tozo bota telelo? Et cause aloza mukolo peut-être makamanga na zoloba mama okutana na ngote. Mais zamba salikas otali yango a partir à famille TV News. Maman partager. Ko partager ka polémique te, partager pe émission abon. Longola coton na yo, kende ko sokola, kutana na papa, okokomelanga message, Jika, que Dieu vous bénisse. Na déposer rôle ya citron. Na ibisa kibino ke tokolobela rôle ya aïe. Ezana mama na komela ki ekuto atindela ngai kombo na ye je crois à quotité. Mama kozala na France entre Belgique. Aibisa kinga mama na yebi rôle makam nyoso uchi oloba mais problème ya aïe nde mbala liboso te wana mama Pascaline. Mama Pascaline de la fois mama ni mama futur député ya mwasi na Congo. Yenda lobaki ki expliquer nga likambo aïe. Na lobaki ke aïe tozaki na mbuma mobimba ya aïe na maboko. Menga na zui kaka moko na pasoli yango. Des fois. Nde na pasoli aïe des fois boy. Ezate ke etikali boite na zongisi yango. Na baki yango na sexe na biso basi. Ko baka ndenge na baki yango na sexe na biso basi. Eza pona moi soit dégagaka solo na sexe. Ata ucho sukola siko abimisaka solo. Amela ba antibiotique ya ndenge na ndenge na lobi boy zaka mbuma moko. Yango pesa traitement ya 5 jours. Soko moni ko dégagaka solo makasi sala yango tongo poko. Mais je préfère que tango ko sukola na tongo ozui yango obaki. Okolangolango ka tango okende ko sukola lisusu na poko parce que moi si a sukola ka 2 à 3 fois par jour. Une femme qui se respecte. A sokola kapenza 2 à 3 fois par jour. Quand ndenge na sina tiango boy, ozu yango obaki yango pendant 5 jours et ko soit yo mais ça va traiter plutôt. Et ko traiter yo makasi rôle ya ai. Mais ça pona ko silisa solo na sena biso ya bomwasi. Kaka ai oyo ozomona. Na lobaki aïe zo traité 4-5 quelques maladies. Mais nga nazana bopeto nzoto mwasi. Nazui na ebiso ki aïe za antibiotique. Yo kozwa kambu mamoko o pasoli yango boy ozongisi yango lisusu boy. O baki na se. Mais tango zozwa ba guérison komela kangai. Pesa ngata merci. Na lobela ki eloko moko te lelo na bakisi yango. Tangawisi ezali pona basi o babela kapota libumu. Kokoma nzoto polele ya mwasi mususu ezapo pota libumu elia makasi. Sko yo miye bakate. Zwaka ba système ya ba mama na biso ba tantine na biso bandeko na biso basi bazaka na poto do bazaka debu. Ba mama na biso awa na Congo tokoma mwasi akoma partout. Akoma koluka. Donc comme la muka pota libumu comme kozwa ye akoyeba teke ndenga na zabwe na za déjà na pota libumu. Donc okozo souffrir bakomelisa yo bakisi ya ndenge na ndenge tamsu bakisi wana ezo kende pe ko détruire nzoto na yo ozo détruire vie na yo tangawisi soko le bio tuta yango baka ça va te faire très mal okati yango kolongola ngo pour sauter
mais assure-toi que ezala propre kata yango mokie pona ba mama bazo souffrir na pota libumu quel que soit là où tu es pota libumu eza cause ya mwasi abima mai liboso mwasi akoma mai soki abimi na mobali na ye mobali azoyoka ye lisusu te mobali azoyoka kaka mai na mai cause principale mosusu ezaka pota libumu cause principale mosusu ezaka salite cause principale mosusu ezaka bainfection yango tolobaki infection tokoteta yango na ai basolo mosusu oyo mpe esalaka bamai tokoteta yango na citron mpona kotraite oyo eza cause ifo tete yango na tangausi kotuta yango te baka yango mpe liboso na biso ka ndenge eza mobimba boye ça va te faire mal mais ntango ozwi yango kaka ndenge eza boye ya mokie parce que nzoto na biso mpe elingaka teke kotraumatize yango na babiloko ya minene zwa yango baka yango ka ndenge eza ya mokie ka ndenge na olakisa bino je crois que 15 azobenda bilili mpenza azolakisa bino bien zwa yango mpenza baka yango par rapport ya niveau ya pota na ya libumu na oyo ekomelaki okokomela biso papa mpe soki azolanda akoloba non tantine que Dieu vous bénisse mama na nga mwasi na nga namoni elema mosusu mateya oyo nazopesa ngo nano na bamama na batantine sœur lokola nga tobatela bamabala na biso tobatela basheri na biso tobatela bolingo na biso mpona propriété mwasi azia propre kobanda na sexe na ye kokita na mabele na sa mabele na yo ekoma kotoka mwasi asukolaka soutien te osukola soutien combien de temps eloba nango mama Nicole mama que Dieu te bénisse combien de temps osukola soutien esali mikolo ebele je crois enseignement na biso ya lelo esuki awa nalobaki nakopesa détail ya eloko moko na moko nakopesa troisième partie nanga nakoya nango comment mwasi akorendre nuit na ye na mobali na ye elengi na bimela ya pharmacie te na bio naturel quel que soit là où tu es comment mwasi akorendre nuit na ye na mobali na ye elengi makasi ebandaka na kotanda mbetu ebandaka na kobongisa nzoto ebandaka na nyonso après étape oyo tokokota dialogue entre nous et nos enfants entre biso na bana tokokotela pe bapapa parce que bapapa pe asali te bazali mwasi ya malonga ose sentir kokoma obimisa solo kantine na yo kozanga citron te ndako na yo kozanga citron te o sentir que mikolo mois 2 jours mois 3 jours soko chebo yo ki mois solo mama ai yango yo eza cherté 100 francs même en Europe OP eza cherté kandenge na lakisi boye baka yango merci beaucoup na ba obalanda kibiso nakanisi ke tokomi na suka mbote na bini matondo toujours na Ukraine mwana nanga que Dieu te bénisse mbote na papa Emmanuel les cordons que Dieu te bénisse mbote na ba obalingaka jika e ba oyo pe bakolanda jika mbote na Sylvain MP aya papa tiki ote nzamba pambola yo merci beaucoup na libota na ngai mobimba Fabrice Mande ba o ba sepeli mama o sepeli une émission oyo partager yango komela nga commentaire pona sentir ko landa ki ngai ngana bino to soki awa soki Jésus-Christ de Nazareth azongite to okutana na 3e épisode toujours na batela libala pe libota na yo je vous love abonnez-vous massivement.